Mbote bandeko bana nzambe naleki pona nate ya sujet moko eza na ba mame belé to ba papa belé basokolaka sans bilamba, c'est-à-dire nu bolumbu na bana bango mibali to na bana bango ya basi. Soki na lobi ke na loba yango c'est parce que na délivra ba mama to na délivra bana ya basi surtout ya mibali na na yokite menazo lo bilon pegaka na délivra ba mama ebele mais babana ko sokola na bana bango mwana kuna ba 20 ans 18 ans 20 ans 22 ans azo sokola ka bulumbu na mwana yemo oya bota ya mwasi azo monango normal et mwana koli soki basisi ko sokola babimi babani ko pakola mafuta bazo solola pe bazo mona bango rien sans que mama yeba azo kotsa mwana na kati ya malédiction. Alors tokoyoka mukanda na nzambe elobi nini parce que bandiko balandanga boyebi ke ngai na kendeke toujours na makomi. C'est vrai que bana nzambe lelo balingi makomi te mais nyonso wana elobami na Bible. Bana nzambe lelo balingi otile bango titre mabe ba titre esekisaka ba titre ezanga tatina ale bango nso sopani kuna là où makamabu zobe yali mais mukolo ya ko bela omona bani ko luka ba pasteur baza sérieux mais tant que nano abilité akozo kendeke pa ya batu oyo alobi ke naza musala nzambe mais tango oya aleki azobela bino makamu ya olomide makamu ya suki ya fere makamu ya naiba misia mote me azobela makamu na bango mais yo olobi ke oza chrétien oza mwana nzambe otiki makamu na nzambe ozolanda makamu moko oyo yo ekobebisa be foi na yo okomona mutu moko ayaka na message nini ya kofinga batu ya makamu ya famille batu oyo kutu famille na bayebi ete parce que yazo luka mbongo na YouTube. Alors pour azwa mbongo il faut utiliser bino beaucoup na péché parce qu'il y a un péché mais faut yebaka ke mutu azana misala mabe tango azo leka azo critiquer ba famille batu azo critiquer ba olomide azo critiquer ba fali azo ba maka batu ye azo péché na été parce que azalaka déjà na ka satana mais yo mutu azaka na ka satana te so koti makambo yango obandi malmo ko péché. Alors so obandi ko péché ozo sala péché de participation ozo participer na ba péché oyaye ils en a déjà 10 11 et ça doctrine na bisoté. Et ça doctrine na bisote yango na bandeko na ngai episanga mawa ta unazo yamba bandimi awa nazo mona mutebi liloba te mais okomona azo ko prier ni tichako mais liloba yebi yango te pe alingi liloba te soko lingo yeba tala na YouTube soko moni pasteur ateka liloba malamu omona batu bazo ndé moké. Mais ce qui m'a dit dans le monde de ténèbres, abinga iba 10 personnes, mais nzamba loko tinga. Loko la kosibino ale bo sepeli. Nzamba loko taka mutute. Nzamba loko taka ba oyaye. Nzamba loko taka te mutu azana ngambo ya Satan. Nzamba loko taka batu wana te. Fo yeba liloba. Alors tangu yoko mona mutu wana abandiko ganga, abandiko lo bakosa kabino. Ngana yebino vérité. Lukola yo ozana discernement spiritualité. Lukola yo oyebi ko raisonner te oza bilanda landa obandi ko talaka ye obandi ko lobana ye peke yoso musala nzambe po peut-être moni a critiquer musala nzambe to alobi lika moko oyo intéressé yo eza mawa bandeko siko tango yo ko perdre temps na yo ya kolandaka ye brusquement par exemple lobe kufi osa sikoni parce que Jésus Christ alobaki nakoya neti moyibi. Je viendrai comme un voleur de nuit. Vous ne savez pas quand est l'heure. Vous ne savez pas quel jour est l'heure. C'est pour ça que je vous dis de veiller.
Parce que vous ne savez pas, quand ce temps viendra, il faut veiller à la prière. Si vous avez la Bible, yo banyo kolanda mutu moko oya wuti na monde ya ténèbres kolia bato yo kubi kolanda ye soit mutu moko oya bini lobate yo kubi kolanda ye. Mes chers frères et sœurs, tala nti ba mamoyo ba sokola kana bala na bango basi ba koli ba fandi pas ensemble bolumbo. Est-ce que ba mama boy ba bana na mateya? Est-ce que ba mama boy ba na linga bya mateya? Ndeko nangai soko za ko sambela me ozana kati ya masumu lo sambo na yo ezali makelele na matoi ya nkolo. Lo sambo na yo ezali makelele na matoi ya nkolo. Yeba ke soko kufi briskement ba aucun séjour de mort. Séjour de mort eza camarade ya enfer. Tango okoma kuna okunokuta batu nyonso bilonga mabe ya kanda parce que baza maltraité. Mais ndeko nanga linga oyo katango za envie. Linga oyo katango za envie. Ke okende bongo kuna ba bisaka yoke awa confession na repentance ezalaka te. Kuna ba yebisa yoke awa confession na repentance ezalaka te. Obimi nani siko? Obimi nani? Tango biso tozo loba yo zo landa bato kuna pala bio bami yibi bakosa kabino yo landiye. Or biso ba pasteur nyonso to sala ka ezana kati ya Bible, même makamba mbongo ezana kati ya Bible. Mais yo oli ko landa makambo na Bible oponaka oyo te, oyo te. Bandeko biso sa musana biso ya koloba ya kote ya bino. Oya lingi koyoka ayoka. Mais oya bona epe koyoka toko kangina makasi te. Alors totanga zwa Bible na yo na Lévitique 18. Lévitique 18 verset 7. Lévitique verset 7 et le Bible. Okokite komona bulumbu ya tata to ya mama na yo. Okoki pete koyeba nzoto ya mama na yo. Pamba te ye moto abotaki yo. Lévitique 18, 7. Balobi lisusu awa, tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. Ndeko, yo pe papa, soki okende ko sokola, na bana na yo ya mibali bulumbu, oza ko modili bango yo moko. Parce que Bible interdire yango. Bible pekisi yango. Ngai nazoloba. Je suis un simple ministre de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ. Soki yo mama, ozora bana na yo, okende ko sokola na bango, benganga musala nzambe mbango. Yo papa, soki okende ko sokola bulumbu na bana no mibali, benganga musala nzambe. Nazana 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Nabati ba mama bo fongoni batoyi boyoki bien. Oza peut-être yo mama ozo apele msumwana mbali boko so wale mbulumbu. Ozo apele msumwana na yo ya mwasi akoli déjà mais yo ko so wale mbulumbu. Na tuna mama musunga mama, est-ce que vraiment ça normal? Est-ce que oza pela normal ya kozwa mwana yo akoki na ba 20 ans osokola na ye bulumbu mino mbale? O ngana yeba ina ngati keza péché ana age na yebite. Bokini ba église botalaka nazo no sambela pa ya nani. Peuple nanga za kokufa pona kozanga koyeba liloba. Peuple nangai azali ko azabo bungi
pona kozanga liloba na Nzambe. Ezana ba mutu mususu so koti YouTube bandale mususu 12h ti 18h azaka kokuna kotalaka makaba buzoba azotraka be mission oyo bazo fingaka batu bazo loba makaba batu oyo etali yete oyo etali bino te. Est-ce que ndeko nanga bande konanga oko vanda penza 1 heure de temps kaka na télévision po otalaka moto azo finga batu ou bien moto azo tonga batu kutu yepe ayebi na yete kaka po azo luka mbongo. Est-ce que vraiment oza normal pour na kofanda kotala mi émission de mwana nga moko ne nazo bala bino natalaka vidéo ya 30 minutes oyo yanga mais oyo eza yanga te natala ngo 10 minutes te. De toute façon ba pasteur onga nandaka suka bandika natali we natiki na yebi na tala ya pasteur moko na banzi ba plus de 30 minutes pasteur homme comme ça on peut ça bino kombo na ye. Il m'a épaté, il m'a impressionné. Mais ngana zo bongisa na mate ya mo boso na silisi yango bongo na bana kolanda na bongo na lobela ye. Mais à part ça, ba pasteur nous sommes banana la télé 6 minutes na tiki nanga. Na comprendre déjà que ba faute zebelé. Na comprendre déjà que ba faute zebelé. Na zo mona lelo batu wa bimi ke basali na Nzambe. Mais tango zo ba ko Nzambe. Et puis c'est na pasi. Mais ayebi eloko nini bino boko landela ye. Omona ko toucher bino na dime. Ba kosa bino. Bolinga ndi ngwana. Abo frère bazaba meyibi. Abo ngandi ngwana. Mutu boko boy auti soki wa pa yo critiquer pasteur azana droite azana ki ndoki na ye. Yo bandi ko landa ye, obandi ko considérer ko liga na mona ki tango brobos transoko azuka obakangi ye wana. Mais na moni batine ba bimi pour le blenga bi. Oui. Cause la pasteur est bien. Hein? Bate bele ba olinga yo, bate bele ba oyina yo. Mais ngai soki yo linginga. Na mutu ayininga. Bino mbale ko avantage za yanga. Na mutu alinginga, na mutu ayininga, avantage za nga. Parce que o alinginga azolo ba kombo nanga. Yo pe mutu oyininga ozolo ba kombo nanga. Donc je suis toujours béni. Au vent de ce bakomo nanga, ngazo bakomo na yote, n'aimez pas yote. Mais yo ce bakomo nanga, open nganga zo bakomo nanga, mais avantage ça pas né. Nzamba zo yoka, comment mutu bo bazo ba l'air nyuto, sata pa zo yoka, mais kombo ya mutu bazo ba l'air nyuto, nani mutazo ba yango, sata pa che kalbi, ah bon? Ah mais ça musala nzamba. Parce que so musala nzamba to bakomo na yote, ba bakomo na bendeni. Na uti côté ya sikoyo. Pourquoi le malheur atteint souvent les justes? Quand Kabato va la valeur, quand Kabato va servir Dieu, n'a pas cet exemple, il y a Paul, na Silas, na la prison. N'a pas cet exemple, il y a Job. N'a pas cet exemple, il y a Paul. Parce qu'il 216 na île de Malte. Mais na 216 wana. Baïga kozwa mutu aza juste nyoka na loboko. Bible lobby. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ale nyoka na moto o aziki. Bon moni ndeto ziki sarabino. Ndeko nanga ozolanda mutu oyo na YouTube azako péché. Ah, yo zolanda ye. Mais tant qu'on a déjà 10 à 11, mais aux autres participé à péché de participation. Au côté de péché, mon qu'on a yé. Mais yé nous l'azane na kindoki. Yé nous l'azane na kindoki. Azo péché na été. Parce que ça déjà qu'on a. Mais yo ce qu'on de qu'on a. Quelle éducation? Tant que yo landa, mouton yo finga bato. Quelle éducation yo zoa? Et là on est zo apporter pour na yo. Comment cause la zobati na niveau wana? Ngana kota le loko ya mutu moko azote ya amour. Azo makaba solo. Ndeko nanga surtout 98% ya batu ba critiquer ba pesa la Nzambe batu wana bazana sorcellerie.
parce que biso basaleli na nzambe totumbola na biso bato te yo so mona biso totumbola sataniste bandoki bango totumbola biso totumbola bango te tokimaka bango te mpo bayebi ke bazalaka na kimia te mpo bayebi ke biso tokomona lola bango bakomona yango te bayebi ke biso tokomona lola mais bango bakomona yango te yango na likambo ya pasteur ya moke kaka mais grave mais surtout soki pasteur adragai mwasi bible ezotalisa biso moïse akenda mwasi nzambe akumisi ye serviteur de dieu nzambe akumisi ye apesi maladi na prophétesse oyo akritikaki ye bolotaka bible bien likambo yo ozomona mosala nzambe azopeshe nzambe azomona teke mosala nzambe azopeshe mais yo moto ozomona ngo moto ya mokili bandeko nazo oblige ya kosilisa parce que ezalaki kaka mpona bato oyo basokolaka bolumbu na bana na bango mwasi to mobali malédiction fo kobenga mosala ya nzambe oyo nzambe ayebi abondela mpona bana abondela mpona yo bokotanga mpe na Lévitique 18 même bandeko oyo basalaka relation sexuelle pendant que la femme est en règle bible interdire yango eza vraiment interdire yango na boyi koloba makambo ebele mais nalobi bible eza interdire biloko ya ndenge wana femme soki aza na baperiode wana azalaka salite do basalite moto ezobima alors yo ozoki na obebisa nzoto mpona plaisir moko oyo français lobi plaisir éphémère ya courte durée ya seconde lemso ya 1 minute 2 minutes merci bandeko nanga nzambe apambola bino nzambe apambola bino numéro nanga ezali 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 même bato oyo bakendeke na kosala amour mwasi na mwasi mobali na mobali ye bakendeko nanga bokende na séjour de mort après lifelo oyo aza na matoi ya koyoka ayoka merci beaucoup nzambe aza na bino